Mbote bandeko balandi ya 3W.DS Congo, bino nyonso boza partout dans le monde. Nazana esengo ya royamba DJ na biso Master T. Toye vraiment sola na ye po ba DJ ba we dike sou Master. Ba DJ batiki musana na bango. Ba koti boulot mususu. Mettons ba na boulot ana donc buzoba na buzoba. Alors toye na kati ya Club Nights Black and Diamond toye osola na Master T DJ na biso ya makasi DJ ya Mbogoyo. Alors salut DJ. Oui, salut Emery Mukwisa. Nabosa inte DJ Juma. Oh, Mikola zana ça dit DJ Stunting et en plus DJ Passion. On entend les ba DJ Oyo. Bah disons je peux dire na ba 2010 je peux dire on est de Panzani. Tu vois? Panzani ouais. Ah est-ce que Beka maké na Malebo parce que hier on est dans Malebo. OK. Oui. Tu vois, moi c'est ça que j'aime pas être trop polémique dans ma DJ. Moni, mais est-ce qu'on était quoi approcher n'importe quel DJ. Pour moi, DJ oui moi me belé fort. Bina monde na bino ana pe bino pe bokomi le roi ba fali bokomi le roi ba faire bolingi goama be donc yo pe na moni oza moi li titres na opo. Yo ne DJ principal là ouais. Ah, principal là Prince oui bit. Makada moi. Neso bandeko balandi ya 3W.DS Congo le to ana DJ na biso makasi Master T a solo la bino mo boyoki ya abidon mutaleke na boulot azati te na lobi te balekinga na boulot te bazali te na biteke balekinga te na bika o balekinga bazali na tangi ba komona bango bato te ba komona bango nyonso na bato baleki yo esprit ne ba o balekinga voilà ado yo bongo na bango te bango ne ba bongo na ngai poso na ke poso ya yene ngala ya kota beta mais nga sona ke fo beta bakakile bele abeta bien te moi mon mususu bo pesa ba mbote mais DJ webi ke na zongeli au sous place wana ba cri na bino et surtout ba MC il faut net apena na moni na moment où toza na ngomina na moni de ba cadre ba fandia wa donc mais il faut oui ça ba MC na bino ba krenino ba ndako boire ka so bato bazali ba responsable vraiment bazana kata boîte il faut ba krenino ba boire pozo sala soni déjà oui faut te ya bango hein. Bon c'est moi je peux dire ça que d'habitude la place minga na bête la place ba responsable wa kota. Mais on peut monter les pourquoi, mais on dit que je suis un DJ responsable. Peut-être qu'on va un DJ responsable. Pourquoi? DJ par rapport à Betel, par rapport à la musique au Betel. DJ pour la rumba, DJ pour la bazouk, DJ pour la salsa, DJ pour la reggae, DJ pour la R&B, pour la old school, tu vois. Mais ce que les lots sont remarqués, batu remarquera sogi pendant que ta ville faut na betara ba otobenga musique ya mindele mais nga so na mixage ya rumba ta so no bana lelo bana héros ti lobby no betara ba mixage ya rumba personne na bana nostalgie parce que na betende zone ba musique ba Sébastien omoni ba bon ba tout temps ba musique ba kao tolera ba Sébastien ba NTV OK susu ba kota kuna ba Simon Kanda ba kota kuna quoi ba kota ba changu parce que nga pena na roni yango te pena na travail trop na chango na ba DJ belé yango so koti kimbuta so eska DJ so bena osa DJ eska obi ke ton na comme ça na kimbuta na za ne kwa DJ tumba peso musalate bon pour yo c'est que ça ma beguna te nini siko guerrier à tembe banga des gars ça blague te merci beaucoup et okani vraiment DJ na biso solo li balandi ya 3W.DS Congo boki DJ na biso Master T ya Black and Diamond na bo sanité ya ko yebisa bato nyonso ba soutenir biso ko senga bango ba merci vraiment tozomona bozo komela biso ba encouragement na bino ba conseil ba ni donc ça la biso vraiment bien et puis ça la que tomatisa vraiment niveau ya boulot quoi. Et ça m'a tombé à niveau ya boulot
vie na ngai babi Oasis na Dubaï, c'est-à-dire masolo ya ba douane, visa, au fret, banin mamnyo surtout contacter babi Oasis. Donc yo dozano de cité au fandi no donc melano mai paiement na ba boreya na ngomba moro. Et puis na kala tozara na époque ya ba Didi Kinwani moteki monene ya mabanga mais lelo tozana époque ya ba Claude Katupa, Cody Bryan, les diamantifères les plus suspects, Claude Katupa, Cody Bryan, Bambote na Siko Zali et na Monica Akatsunga na Tsunga na ebisio donc suka o eza maramba danger. Eza maramba danger union moro sacré Sarah Miss l'étoile de Bruxelles moninga ya Mirnaba Beauté et maman Claudine Bossaou, maman Niclette Lendo et à mon boss John Mo qui est le patron de Maxi Bio Café DJ. Moi bah dédicace et ça la biso moi bien quoi. Ah ouais. OK. N'était son robot à c'est pour na ba te bela robot ka fort. Moi 2-3 personnes car ayo binandenga G quoi. Ça remarqué banto bandolo ba bana ba na mom do boire à terre. Mom do boire à terre. Disons na robot premièrement oyo Azar toujours nanga soutenanga 100% Steffi Bilonda. OK. Ouais, yepena makamde pena vitesse. Oh merveille Ali. Ah. So pena bois que te se fait dire que nous na finanga el total. Vous sanité Eric Faka. Ngabe top modèle. Ouais. Kufali kamba taille babi bango babela malade taille na famille na bango. Basala marche mon boy. Babengana toutes les filles au bana ba fauteuil na famille. OK. Oui, on batika là batterie. Tara déjà c'est bon. Merci beaucoup Master T DJ Napse Makasi, merci beaucoup. Plaisir ya ozana vraiment lelo neto soli salibiso bien. Je pense que bandeko nyonso ba Holanda biso na minute boyoki DJ ndenga sololi. Boyoki marambo yo ekoti buzo ba trop. DJ a sololi ke bato na Maxi Bio Café. Yango. A connaît pas demande Hémorroïde. Oh, diabète. une année avant. Sous réserve. Yango te. Bon, bah, tu poses à cas, yo, moko. Expliquez mon ninga, soit un problème, la couple. Expliquez, maman. T'es logo, ils ont mis sa mission, la couple, yango. Tout ok. Bio Café et au salaction de lengue. Tomela kana bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bandeko tomela yango, bona santé na biso. Ezali. bato bazaka na boulot na bango do bamisusu bayaka na bango kaka ayekoli ordinateur ayoki banzembo aye na boîte buzoba na buzoba. Ya ba ordinateur wana. Biso bana ba cassette. Bakena na 4 saisons. 4 saisons ezara awa na matongi wa kota matongi wana. Nga nyoko mana ba CD mobu. CD ocha CD ozonyoko mafona tebe momke. Mais lo soki ordinateur yo moni copa mystique. En passant aussi, je salue directement la patronne qui assure. Hein? Une femme sage, la plus importante qu'est le colton. Elle s'appelle Sifa Black Diamond. Moi, ça va peser. Ça va bien des miables. En tout cas. Yepena à Pesara. Et mon gérant Neftali, gérant moi, une nouvelle génération. L'équipe va gérer tout. Même pas gérant dans toi Kala. Je dis bien, pas gérant dans toi Kala. Yes, comme tu as l'équipe, tout. Parce que là, tu vas pas indien. Et Batmabe, Batip. Qui va gérer tout le roi Neftala Zate. Un bon gérant super play. Et pour vous informer, c'est que Black Diamond est du genre toute la musique. Est-ce que AAP organiser ba soirée des arato mona réellement na ba boîte le jour mo mercredi mo bo soirée bino pe organiser ba soirée Zala. Soirée Zala. Un jour Chaque vendredi. Vendredi o ya makambo. Donc bino nyonso bozana ba vacances awa na kin boya koto ya sans frontières awa na Kipwanza
Donc Club Night Black Diamant boya vraiment lelo ba na soirée na bango soirée zala. Donc on est obligé aux zala chaque vendredi. Ils sont obligés aux zala soirée zala vraiment. Ouais, juste ça pour Baïbara. Et ça que awa, il y a le vieux, il y a le jeune. Disons toute génération confondue quoi. Ngana sana pour na batu nyonso. So ina ba na oyina swago kutinga oyina pato tisi chaussures okutinga penda parce que na bato ya yomo zomo ba cadre baza et surtout awa nde makambo. Awa ya rolezali ya romelezali. So pour lingo ça va emporter kayo. Comprendre. Si vraiment comme on est nandaku mon frère non c'est quoi ils ont dit badichem souste comme on est dans match waba a remis DJ Flex non en fait moi mon frère non c'est Tommy. Elle tombe Master T. Comprendre? C'est comme ça que je vis trop cool avec les gens et c'est grâce à mon boulot que je vis. Au moins le tout ça va faire tirer. Nga côté là kopo Kumba Kumba pena boss Cheche Banin. Cri wana et cri oh batu ba mourir na mikolo et si balake la bangoe bago balate ouais cri wana pena mkono ngoye. Na le cri ba kota wa shisha na kati ba nini webike ba DJ nyonso ba imbara yango ogo balate wansko bobolakela batu ba balate mbongo na bango ba na ngora na boîte na ko référence mon kaka tous les ndumba lemba so créer ne bima ndeni ba expliquer parce que il comment appelle dossier tu vois et ça que nasa po ba auto basali bansembu ba DJ basali bansembu ba auto ba animateur na ngai nga ba basali animateur na ngai de quelle chance bango ba bimisa ba kringa na ça dit nga na le roi net yo zo bimisa nga le roi de la forêt OK na sali bilo bosu bondo boaka yo allez ça c'est que Kota studio o pesinga na Betelion baba animateur nga na pesa ba musala ba yemba kaka bayemba mutazaki DJ akomi animateur ça veut dire Kimi Cop ça a kokité on ça Cop comme mobulu yo bendo za kalaminde kima po yo mo ba yo sala ba cri ba ni do emso kangsa ba cri na be lobito yo kuna na studio Dolce vient un ingénieur Dolce to ra kuna tebu na kota manka nga eyara moni nga eyara na scène soki na mati na scène au ganga mais quand on wonderful ebisa top model tala matarisa na yindi sa mabe pe nga mona MC nga mona ta des grands mutazalelia pour le moment je dis la vérité na ça dit trop ba année na betara nga mo DJ nga mo MC pe weta chaque jour soit DJ mo so pesera ça va DJ ba mesana betara 2 heures du temps on prend je bena butu mobimba nga bena beti lelo pa 5 heures pe boule sili ozongi parler au phase. Merci beaucoup bandeko balandi ya www.dias Congo bon bino bat boza na Canada so za na biloko na yo ba kilo na yo ba voiture na yo maramna nyoso lingo tinda yango na kin contacter Blaise Mangino Rema contacter Blaise Mangino Rema o ba voiture ba biloko nyoso tu ya ndenge na ndenge okotinda yango et okoma na bopete nyonso tu ozana de cité puis abetsa ba concert na Canada bino nyonso tu ba musicien okendaka bo voyager bo kendaka ba poto bana bandule même sous ba voyager te mais so mozana poso beta concert na Canada oyebi kozaka na makambo na yo contacter Blaise Mangindu donc azana vraiment pour na bino motema ya maman la reine Esther Buendo Arema donc ozana bino de cité quoi. Et puis na bosanité maître Sylvestre moi minga mi mwene Kazibio hein avocat nanga vraiment avocat à la cour quoi yebisa ba magistrat nyoso ba côté langa po moi si mo bo auto ke poto boy azara so na équipe ba vétéran a lukanga ba problème non yebisa ba magistrat ba côté langa et ça nga bien HR Monga et puis na bosanité mon boss John Moke patron ya Maxi Bio Café Maxi Bio Café ezawana café moko kitoko
salisa vraiment ba maladie ebele bino nyonso bosouffrir na ba hémorroïde, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi nini donc somba maxi bio café omela ekosunga yo makasi botika omela batangawisi biloko mwa minene bapeso 25 litres tangawisi mela oyo okufa pamba mon cher oyo dayo tiki mokili oyo mela maxi bio café opena mundele mo asali donc aux anneaux de cité quoi. Merci beaucoup na viena nga susu Kelly Kitoto et puis na Gigi Bokole l'entrée Bisidi Nathalie Keta Moponami 5 étoiles na Manchester et puis na Rabi Mounouani Veris hein donc bangwana nyastu Rodrigue Mounouani bambote na bino donc voilà quoi et DJ nazongeli aussi stomi dans soto kabwana to na suka déjà lilobani na ngoko loba moi mot de la fin et ça la bien quoi ouais juste témoin de la fin pour na le lora maloba na o loba sikoyo so vide là te daite nga olinga roto daile le te fo zala zala. Je salue premièrement ma famille tu ba pro DJ quoi. OK. Ma pro, je dis bien le pro DJ. Le pro DJ je vous salue. Le maximum de respect et bah tout bah ebinga mais bah bah ebinga c'est ça l'effort OK. À part ça comment je peux dire na bois qui na bureau na belé parce que base zala la team Wenge parce que nous on force pas l'amitié. OK. Si tu n'es pas mon ami, je suis pas ton ami. On a esprit Wenge, il y a Master T, il y a Click Zala. Retrouver DJ Eltom. Je dis bien retrouver DJ Eltom Master T. C'est-à-dire disons le mardi jusqu'au dimanche. Black Diamond et ça un rond-point qui pointe ça. XM16. Ils boîte moi ça pour toute génération et to pexi mututé. Yo yara au découvrir ba merveille et ba DJ tout ya king au palais na bino. Sans compter ba o na yi ba combo parce que na ba o botangi ba combo vraiment maximum de respect. Binora bongo base ko boya non chimie boya rara ezala bongo boya te bo so ngane bi commenter yo fo ba combo na na comprendre déjà base ko boya non chimie vraiment je remercie vraiment celui que j'appelle toujours les cordons Félix toujours présent et je salue toujours celui qu'on appelle Momo Papis on a bien bon séjour au pays Babitaraye présent. Je salue Base Solide. Simbi DJ Eltom, Base Solide, le président Hervé, l'homme Heineken. Et sans oublier, je salue PK. PK, tu vois, Pichou Kindombe. Hein? Il te voit l'homme sage. On ne mélange pas les patrons et les domestiques. Et sans oublier Sifa Black Diamond, Mama Pamoli. On a moi ce mot, tu vois, un démiable. C'est ça. PSP na ngamoro. Ngamo pe na PSP mbote. Ça s'oublie mon. Ah, la PSP mbote ngamoro. On a pesa o, Master T. Mbote na o. Le boy. La mi pesa. C'est na bora mtasuka. Le clôturer. Mon gérant Neftali. Gérant l'équipe gérant tout au bana banda. Gérant toye PA. Gérant yo bon na biso gérant Neftali. Hein? Gérant l'équipe gérant tout au depuis na banda qui dit. PA génération ils araye. Merci beaucoup. 18 ans. Merci beaucoup. Gérant Neftali, en tout cas plaisir ya oya na boîte na bino na moni vraiment pena makambo ezali na bosanité JR Bachelor étage à Souka, c'est-à-dire Paris, London, Bruxelles et tout ça. Hein? Et tout ça vraiment Tété Chamoïla, Natacha Kapriski et puis Nabo Sanité vient en mettre CD Bioma Firo Jazz grand pays Binonio Suba Kuna en Afrique du Sud Bambote na bino venait belé quoi vient en Kelly Kitoto Blaise Lusala na Lille Christian Kazadi Papa Macron et puis na merveille wali na Beni Binzunzu caméraman yo na comprendre yo bon on a Mireille Lovawechi Beni Binzunzu mokonza coup d'état en tout cas DJ ngolo bani omoni
Non, ça donne vraiment la grande équipe, merci. Merci beaucoup. Et surtout, on est base dans une base solide. C'est pas n'importe quelle base autour. Le président Hervé, aussi Boda Bodak, aussi Jules Chris, aussi Tonton Baba, aussi Général Etumba, Bateme Belé et Belé. Et vraiment, merci beaucoup na base solide. Le président Hervé, il y a Mikolo. Et mon fait dans Moke Nzamba Zara. Oh, venons on Moke. Moke Nzamba Zara. Na Bossanité patron nanga John Moke, le patron de Maxi Bio Café via Zanga Lissoum. Petit bino maman nanga wa camarade na bino hein. Fenanga John Moke, le patron de Maxi Bio Café. Venanga Eric Malonda, venanga Félicien Isanga, vous êtes Belé, DJ Saddam, DJ Mike, DJ Rogers, na Bossani Binoté. Et puis na oui, Rogers. Alors la place où on a banda au sali, bosso la cala. Place où place où les arabes les bourgeois bah c'est immobilier. Kitoko makasi na Bossanité fumu mampuya, c'est-à-dire ba koko ya lingwala. Ba ancêtre bolobi nini fumu mampuya yo bandi makambu déjà na Bossanité masananga Anelka Muchoko ingénieur Ndasu na Bossanité Binoté boza vraiment ebele base nanga base coin Tembe et na Dorcas Ozila et puis na Bossanité mon major JP Mukwisa. Merci beaucoup bandeko balandi à www.dias Congo. Émission na biso et comme nango vraiment na suka na Bossanité au signaler bino que mutunyo soto en Canada on a besoin ba car na yo ba biloko na yo conteneur na yo comme kin contacter Remango la Canada biloko na yo pene comment na facilité nyo surtout numéro de contact na eza 151 444 11 292 151 444 11 292 contactez Remangola Blaise Manguinou, Motema ya Mama la Reine Esther Bouenda Rema, le grand boss Blaise Manguindou. Donc biso vraiment famille mobimba ya Maxi Bio Café za simanayo na ndenge ya G. Donc ya olobagu tezate ya olobagu tezate ya olobezate et puis na Bossanité vient na ya tango. Excellence Junior Mundele Nzambe ya Bilamba. Chris Brown Congolais zagi 10 à Paris mais Paris qui charge ta comme 10 à Mons. Et puis na Bossanité le mondialiste Martin Massinda et Lamba Bitera Yamamoto, Rabi Viris ministre d'attaque Mounouani. Et puis na Bossanité maître Sylvestre Mwaminga Mimone Kazibio, Yapodor Moïna et puis na Bossanité Mayador na Michigan Seruta Nanga Kati et El Capo Youssouf Molumbo méthode de Bruxelles. Bambote na bino yangwana bino nyoso to bolanda biso plaisir ya ko présenter bino émission na bino vraiment ya lelo et to komi na biso na suka pona ba otu bana poto parce na poto ngabe ba poto na biba ngome mingite pona biba tambakana wata mwanda wata nini. OK, otu alingi à se retrouver dans la bonne musique, place où la sécurité bien assurée. Retrouver, ça dit venez directement na Black Diamond Night Club et ça précisément dans rond-point qui pointe ça dit soit outil victoire au centre qui ba kota bandal bangiringi recherche wana na rond-point qui pointe est-ce que bacha statue à Kasavubu et ça wana et notre contact ça facile ça 081 868 98 081 868 98 et référence c'est ça XM16 Black Diamond. Et ça, le jeune, le vieux se retrouvent. Solingi Oka musique et génération nuance à la demande. Et aussi, retrouvons-nous chaque vendredi. Soirée Zala et rien ne plus beau que la NTV. Merci beaucoup. DJ Nepsa Solo li abi bena tendance à confondre Binonyos tout boya belé vraiment surtout les soirées Zala ngamo de ano na ozala ngamo makambo li banga to Zala wana li kofi ko ya wana base non chimique boya aussi ba Kelvin en plus toi bien ba surveiller ça bien
Ah bon? Ouais. T'en as ba Merveille. T'en as ba Abiga. T'en as Kelvin. Ça dit ba petit bien ça. On a bango be babela rama da tailo merveille yo ali. Le célibataire, le marié. Il y a relié. Na boîte bayamba na bango batu nyonso, n'est-ce pas Jia ou Bachelor? Bayamba na bango batu nyonso tout Rabi Munwani na bosanité venant Blaise Lusala Nathalie Keta mopona mi 5 étoiles na Manchester. Ah moronza ba maman, hein? Yoni makambo. Merci beaucoup la famille to komina suka ya émission na biso. Nous sommes bandeko bolandi biso bandeko ya www.dias Congo boza partout dans l'Europe. Bolandi biso boogine to so na DJ na biso Master T et to komina suka ya émission na biso na bosanité kopesa mbote na nga na Sarah Miss l'étoile de Bruxelles moninga Mirna Babote Sarah Miss babibino nde makambo et Mirna Babote yo bonanga et puis na Nathalie Keta mopona mi 5 étoiles Rabi Munwani Viris naozela mabe donc na bosanité mbote na nga susu makasi na Mirabel Moïka et puis na Natacha la Capriski et j'espère que tout le monde na mikolo oyo et ko landa kitoko makasi.